Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Boza la cité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Utamu, Voilà, bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs, internautes. Bienvenue sur Tindiga TV. Bien, on est Makambu. Tindiga TV. Baba s'abonner, et pour continuer à s'abonner vraiment et belé, heureuse, Rajabu, Abino, Kande, Bolingara, Mingi, hein, Kande, Opé, Sarabiso, confiance, na Tindiga, Kande, Togaratina, Soso, qui est la nouvelle, qui est la Makambu, actualité, vraiment, aux Zulekana. Parce que, biso, Lingara, qui est au Baloba, qui est au Songi, Bouyouti, biso, qui est Naravatina, Soto, qui est Namatina, c'est ça les camos. Voilà, bon, continuer à s'abonner vraiment et belé. Bon, bah, s'abonner et bon, continuer à s'abonner. On a l'ingaba rose, bon, continuer à s'abonner. On a l'ingaba radia, bon, continuer à s'abonner et belé vraiment. Et ça l'a bien vraiment makasi et ça l'a bien et puis ça l'a biso pe bien soit toza pour na bino pe boza pour na biso. Voilà vraiment les lots vraiment na kitaki vraiment na yambela bino papa Claude Machala, honorable Claude Machala na yambela bino ele mbinga zo mbinga mobali yango na linga yomana yambaye to beta mama solo par rapport ka ndenge zolobama na biso ba congolais par rapport ka ndé ba tebele ba zoloba loba mutuna selon explication na ye yango na kitaki vraiment na yamba papa Claude Machala akomeka vraiment koyebisa biso soki eza ya solo to eza bongote vraiment yango les lots vraiment na kitaki tozane déjà na plateau déjà nazo pese dia micro comme ça to continuer dia to beta dia ba masolo to kota dia na ba muzindo makambo ka ndenge zolekana tala reza makambo na biso to loba to loba kaka po eza makambo na biso. Bonjour honorable Claude Machala. Bonjour maman. Bonne santé papa. Non zamba osala. Zamba. Voilà bino moboyo qui déjà papa Claude Machala lobi nzamba zo sala santé eza vraiment kitoko papa Claude vraiment parce que to yambaka autour à liboso avant que ma ponami les cas et puis na zongelo lisusu par rapport kaka maloba non ndengo loba ki ndengo loba na micro na biso yango na ngai to tuna o lisusu et puis ndenge batuka bazolobe ya makambo ngo papa Claude attaque yo ba élection ndenge lekana ndenge nini non mais lekana ki ndenga malamu malgré que bandeko na biso Beni Butembo Yumbi m'a participé dans l'élection mais je crois que la CENI a eu à disposition surtout utile de façon à ce que na fin mars bango peut exprimer aspiration profonde à bango mais pour le reste l'élection les kanaki ndenge longo bani Congo biso ba congolais la République démocratique du Congo to la ici que on est mûr, nous avons la maturité et que t'organiser ma kamono surtout na fonds propre to boya ki ono ngana elibino $10 lobby soki élection et sili bo pesanga eteni tel ya mabele tête to ça nyo surtout na ndenge kaka on dirait que va fonctionner ma boko la bana bango makambo pe simbi et bokondia sikeza wana donc n'allons pas dire que tout s'est fait dans selon ma norme, non. Il n'y a que Dieu qui est parfait.
tout ce qui est humain, oui, qu'il faut chaque fois qu'on pense qu'on rectifier prochainement. Et je crois que nous nous donnons cette chance-là. Et pour accéder à cette chance-là, on a besoin de tout le monde. Et c'est pour ça que même mon conduit à Siliko Ponama, le beau qu'on est attendu de façon à ce qu'avec tout le monde, peut-être que prochainement on pourra faire mieux. Voilà, merci vraiment Papa Claude, machallah. Papa Claude, si cause au monde était que tu as béni na butembu bango ba nini ba sala mapona mina bango mo était que za na retard to ezala kaka de bo anile ango parce que eza sous na tina mo. Si eza tina puisque il y a les provinciales et les législatives. Au niveau ya ba présidentiel ba kozwape point de vue na bango malgré que pourcentage impact eza penza négligeable. Mais c'est leur droit, et comme c'est leur devoir, et ils tiennent à s'exprimer. Et c'est pourquoi la CENI a pris toutes les dispositions utiles, de façon à ce que Bango P, dans l'histoire de notre pays, et Zalate Keo Bango Boyaka Koyoka Bango, et ça sera publié, vous allez me donner raison. Le reste, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation, bon. On a ventilé, on a master, tout ça là. Bon, c'est ça quoi. Voilà, merci Papa Claude. Papa Claude, machallah. Ce qu'on mon a été que bateau belé balobai qui va biquer, kende bobimisa qui nani Emmanuel Ramazani Shadari. De bobimisa qui bateau belé balobai qui pona yango babike qui osalara bopakola ke buso ba moboye parce que boyeba ina bino ke zala bongote mais bobimisi ka loro la porte mobo mais boyeba ina bino nde zala. Ndenge loba make pa ba congolais. Ce ko yo ko esa batuni batu basala ba confusion. Et bon ngana zanaza congolais. Ba congolais ngo balobaki baza ndenge ni. Ya mitumi baleta maboko misato. Je crois que Emmanuel Ramazani Shadari n'a pas démérité. Il s'est battu, mais il s'est avéré que hier avec adversaire Nabiso Lazamo Kondiamboka, Zaki n'a plus de chance. Et Kanaye Moutou Longi. Donc bravo à lui et nous avons le devoir de le soutenir parce que Congo est abusonné surtout et il y a zamo kondiaba congolais surtout. Les restes on les a bateau bazolo quand même sa raison. Elle était va ventiler quoi ba musique wana ya o na kosala boye to kosala boye de façon à ce que mobulu eza na mboka ata mutu moya ko investir te. Lokola ya sa aller à tondi ala banda kunaye ana mituka ana nyonso donc ban batu musuna Congo ba bongate. La famille tu comprends? Donc je crois que pour le reste, nous avons le devoir de soutenir celui qui est à la tête du pays. Et si tout le monde que ça ne va pas, tout est au marché, tu te rappelles qu'il est toujours à l'ordre. Donc soyons républicains, dépassons-nous. Je crois que le plus important au jour d'aujourd'hui, eza komona ndenge ya okomisa mai na kibolo courant na Nsangamamba nzela eleka na Befale ba supermarché comme la Basankusu et na Bunkonde shit katende sala Kakobola epe Samwinda kuna bitumba na este sila makambo ebola esila Mbandaka etongama aéroport à Guadeloupe tezonga ndenge zalaka aéroport moka international. C'est ça le plus important. Le reste c'est la distraction bato bangi bakosa peuple bangi so bazala soki bandani nzoka ba ventilier na ba ventilier. Papa Claude seconde bato bando kanisa kende songo ireleka na mobulu ezala bato akokufa makile sopana me ezala mai pe bongote. Siko lobani. Bravo Joseph Kabila qui nous a amené sur le bon chemin. Bravo à lui, c'est un grand homme. Il est entré dans l'histoire par la grande porte. Et pour entrer par cette grande porte-là, il a été aidé par notre peuple. Et le nouveau chef de l'État lui a rendu hommage. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est ça les clichés à retenir. Les restes, je pense que... Ya ba mazia bato ba juge ba zuzi yanzela quoi bato yo bazala kata ibi vie privée na hote mais a créé le quand même vie privée mon robot moi quand nous avons vraiment mimbo ateka petit toi na talaka ndengaza nzoka na kata ba noto na yo mais libana yo nda tonga yo donc makambo ngwana quoi. Voilà, merci.
Honorable Claude Machala, sikoyo à propos ya rapport ya dimanche ya président Félix Tshisekedi na président Kabila nde ya ucholongwa mais baso continuer kaka coller kaka mamnyonso ka ensemble. Osomona te que président Félix boche kaka wana ezara comme étiquette mobo mais président Kabila zo continuer ne kaka parce que azo sala ne parce que tozomona eka na mamnyonso ye mtu azali boso mamnyonso ye mtu azali boso fatika ye moko sala musala na ndenge na. Je crois que le président Fachi Moutachi Waneza peuple Moutachi Fachi Wana. Et Kabila au jour d'aujourd'hui se retrouve parmi le peuple. Quoique sénateur à vie, mais il est dans le peuple. Et le chef de l'État peut rencontrer qui veut rencontrer. Et bon, on a na Philadelphie, on a maman, on a salisaki pour la makamanda kouana. Et déranger Moutouté, hein? Donc, Kabila, c'est le patron de la majorité parlementaire. C'est normal, il y a des tractations pour la formation au gouvernement et compagnie. En tant que deux leaders politiques, c'est normal de se rencontrer, de harmoniser leur point de vue, de façon à ce que le lobby, qu'il n'y ait pas un couac, et même s'il y a quoi, que ce ne soit pas un qui puisse déranger la bonne marche de la gestion de la chose publique. Donc, les loyaux, je crois que les chefs de l'État, ils ont appel à Batomosous. Donc, et tu vas voir que les gens ne vont pas spéculer. Donc, je crois que Joseph Kabila va continuer à jouer son rôle en tant que citoyen. Il a été premier citoyen dans notre pays. Et ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal à chaque fois qu'il a quelque chose à partager, il doit s'adresser à son chef. Et son chef, c'est Félix Tshisekedi. Donc, Félix peut rencontrer qui il veut. Et a droit naïe. Et a droit naïe. Hein? Tout le monde qui lobby le bayambi kinki moulumba. Na batu soki abandundu soki banini tout ça là. Et là, ça ne dérange pas. Hein? Donc, je pense que tant que Motema Mabé a haine vis-à-vis de Kabila, il a déjà dépassé. Moni. Les longs nazo CP là, parce que les gens ont compris qui est Kabila. Les gens ont compris que la passion du Congo, il est en train de le prouver, de continuer à le prouver. Le chef de l'État a besoin de lui. Yemoko na vola mutuka kurr tie pa inaye ekukutana naye. Mokonjolobi nini. Oh boy na boite maile langeza boy. Mais biso ba Congo yokola tozala katonga toye bati nini lekana ba chambre batu. Hein? Yangwane etungisa biso passe le kola o elekana chambre to ebite mutu ta mo spéculer kaka. O daer ninge bakota ki wana efeza la kaka boy. Bazuzi yanzela bulo na bango ngwana. Honorable Claude Machala, mais aux hommes on était que air yozoloba au lobby na yo bayo ki na bango façon yozolobelana mais bato belo bapona ki président Félix Tshisekedi bazo sepelate balobi ke fatika yemo ratika mwana bango asala yemoko aroye baka omesana kende bazomone kole bazomona ka ki makambo bango ezara mabe ka match ezara mabe le roi ya zara na sima na seka bata mineka na sima match ezara mabe batika yemoko bavana ndako. Est-ce que Bavana Andagumou depuis Fachi n'a même pas encore un mois. Mais si Bakutani combien de fois? Pour tes abattumous chaque jour Bakutana Kanaï. Je crois que Bato Zolo Babazolo Bana, je crois que point de vue d'Abangezo contesté. Bao Bazomo n'a que collaboration est importante. L'équipe Bangon est belé. Toi, dans le monde de la démocratie, je ne pense pas que nous soyons pour l'unanimité. L'essentiel est qu'il y ait toujours une majorité qui se dégage, qui est pour. Et ici, il y a une majorité qui est pour cette collaboration-là. Parce que n'oubliez pas que Mingi Bazela qui mote pela. Mote pelité. Alors, na ki diable na bana ki ndoki na bango, bako luka, yelo kola ndoke à côté de la famille. Hein? Le kola moni moya zo côté malaria ezate, hein? Osali na faut pas akozo ata côté Apollo ya pamba. To ekonda ya pamba mona zio leki. De fois à siko mael. Le kola sikoyo to yebela bango déjà. Ya ono zomo na bazuzi ya nzela. Chaque jour ko kata makambo batu.
Les sous mona no sala ngoto basi ba condamné yo. O to yebika ko sala boy. Ata ko nzamba ngo vraiment. Yo mutu lokola nga neno yebi nga na osala lobby. Ba profession ba to o to mona ba la présence non, quel esprit. Elle va passer le bako saka bateau no campagne de miracle. Ce qu'on a la maladie ya ba ko bikisa yo. Mais ba hôpital zalia wato. Le no sala ba campagne de miracle. Kotaka un hôpital. Au tcheka le boko likolo hôpital, batutu ba obimat. Mais rien. Mais comme les gens sont naïfs, au moins, kuna alléluia, buena boye, tango basimba nga boye mieux mekein. Mais batamia mon souba en hôpital. Akotaka na pavillon, no maladie nini, no maladie songolo. Akangi miso asambeli, batunyo surtout batelemi, babimi. Rien. Donc Congo toke ba faux prophète na bazuzi nzela. Voilà, merci honorable Claude Machala. Mais honorable Claude Machala, mariage au bosali bino na idepes nde bosangani bonko sangana nde bokomi eloko mo bongo attaque yo moni yango ndenge ni bozela bo mona bano to bota bozela bo mona bano to bota bo apprécier point mon libala pe de surtout donc faites ceci est-ce que comme moi sina mobali ba ndako moko bozela to bota basi to bota mibali bozo pe bandoi bo apprécier nini bozela bomona bana bakobima na ndako wana tuso tokoti wana à partir de bana wana nde bokoyeba nomo bomona ka bana bakobima ka bato ebele bayebi ke bobanda koyokana te bamonika na ntango moke mariage mbala mo makasi mama tozali koyokana te nous sommes dans un combat politique tozali koyokana te poani le toko koyokana te poani le toko koyokana te. Dis-moi, point il est au Canada. Donc, je crois que les gens locaux là, nous avons sa maman, moko na sola qui n'a pas mais kala mindele ba boma biso, ba teka biso ba umbu, ba nyokola biso, mais kaka mindele moko wana, to yoko boti sa bango, to bango ba boti si biso, kaya na ba bon marché ku ta ba metisi ba tondit, batondi kuna bali bauti na mwasi mundele mubali mutumwindu to mubali mundele mwasi mutumwindu omoni mais pourtant mindele tebike banyokola kabiso ce qui ti à ce niveau là boyoka ne ko kozala possible boka kabiso bana ndako moko to ka te pourquoi et puis surtout que idéologie za moko le social. Donc je crois que le plus important au jour d'aujourd'hui eza ko boya ko pesa chance na ba prophète de malheur ba aventurer nyoso to na boyebi na ta su ba komona bango te bato match sili oyebi waze kwa lobali kamugo na pese mbote ndeko nanga oni britannique aloba ke soki mwana muke abeti mukolo obike bitumba esila kanoki te mutakanga kyo kacha sake na ye yozo tuke oganga nini asake na it ozomona basi babimisi yo sauce kwa to to ko les aïga soki bagarre bu moi makile bimioka paf sauce bagarre vide siko mutabimisi yo sauce amwana muke okomi bilobela ta ko motema mabe komi gindoki boye bisa fayulu azonga lelo bakiya bakoti mingi hotel il faut azama na gérant collègue esprit. Voilà, vraiment merci Papa Claude Machala. Papa Claude, sikoyo boso bosanga de marmio sociale mais pour ani ni boso lingo bimsa gouvernement sikezo bimateti sikulu. Oza pressé pour ani mama. Est-ce que Fatian ça c'est là un mois namte? Pour ça gouvernement sikebi mama ambwe bana. Et bongo pimpo bobalani samedi lundi sanye pasuka kushe matasinga. Vous pouvez savoir on a nous tente. L'état peut maman que nzela kilo suka kaka gouvernement koya entreprise publique koya il y aura un nouvel élan de nouveaux visages et aux arabes congolais pour le gaba martiente de façon à ce que la vision ya mokonzi ya mboka motona moto apporter maile na expérience naie Congo ke liboso.
Voilà, honorable Claude Machala, bozomo na te ki eti sikoyo monsieur Fayulu azo continuer ka ba menace wana zo bangisa bino te ba menace na yo wana parce que azotika te azotinda ba message ka ba vérité ba vérité na yo wana ezo bangisa bino te makambo azo bimisa wana ba matia koyeba que pour nous autres la vérité c'est un mensonge qui n'a pas encore été découvert. Moni. La vérité que lui cherche là, c'est un mensonge qui n'a pas encore été découvert. Moni. Donc, Fayulu, amo seksanga. Na mwana mataki punda kota butembo. Vraiment, ce qui jiba sali remix ya danse nyana mataka na punda. Akozo bor wana pena cha wana affiche zab. Et ça la bien. Atika ba ventira sala wana. Qu'il pense à ses femmes, à ses enfants, tout ça là. Atika kotaka ba avion, koluka ko provoquer la loi. Il n'est pas au-dessus de la loi. Tala siko na aventuré muso bazana makamaloba na TV5. Oh non, ils vont s'organiser pour organiser des manifestations afin de créer l'instabilité, l'insécurité pour qu'aucun investisseur ne puisse mettre ses pieds ici. Vous savez que c'est grave. C'est que cet aventurier a dit. C'est très grave. Dans mambo la Chine wana Ntabongo, basi balekaye. On menacer gouvernement, on menacer peuple qui a accédé à bonheur te. Parce que vous avez un palais, vous avez un momie, vous avez un l'art na yo. Ce que vous avez un nengeni yomoro yebi. Mais biso to yebi ga makamushi kokwa lobaka. Ata elo je kokwa commune ko se comporter na ndenge yake aboyine makambu. Mais vérité zake toka makamushiko kwa lobaka mais tama makambo bunga zo lobaka parce que tamboka la bato bungo ozomona te que ata kombano ezali juste bato bando mona yo pe un peu aventurier mais or c'est le cas, c'est ce qui est en train de se passer. On a utaki goma, on a okende kenge, on a okende boy. Il va y avoir mboka mususu comme ko chama kolote pour voilà peine faut la waze quoi. C'est-à-dire ça nambango. Voilà, merci vraiment honorable Claude Machala. Tokomi na suka ya émission na biso moi point de vue na yo pour to clôturer émission na biso. Non, point de vue na ngezaka que tous ensemble tout peut ça maboko de façon à ce que exploit ou réaliser en organisant nous-mêmes la première alternance de pouvoir, la passation pacifique de pouvoir et botambu malobi que banguna ba kote la bisote. Et je pense que la main tendue du chef de l'État doit être saisie par tous, de façon à ce que tout élever les débats, tout se comporter de manière républicaine pour que victoire y a lobby, c'est-à-dire à l'horizon 2030, émergence wana, et à la fruit, il y a un combat commun, fruit, il y a un travail d'équipe. Je crois que tout le monde a sa place au Congo. Tout Congolais a sa place au Congo. Et aujourd'hui, je suis content qu'on puisse accorder autant d'avantages aux étrangers d'origine congolaise. Au Moni, puisque même à l'époque où on a lancé une pétition pour le changement de la Constitution, l'une des démarches dedans dans cette pétition était qu'on puisse laisser les Congolais accéder à autant de nationalités, mais qu'ils soient toujours prêts à défendre leur drapeau d'origine. Donc je suis très content qu'au jour d'aujourd'hui, cela commence à porter des fruits. Pour le reste, je crois que nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'un seul chef de l'État. Et le lui-même Moutaki Mwanza, il n'y a qu'un seul chef de l'État. Et je pense que surtout nous avons tous intérêt, nous avons tous le devoir de nous ranger derrière lui. Ninge Kabila Sili Kisabiso. Rangeons-nous derrière Fachi de façon à ce que l'Obi Congo est marqué vraiment histoire du monde. Voilà, merci vraiment. Honorable Claude Machala, Uchiko Yeb Sabino parce que yé a messani koloba polele et puis a bombarate à ça la vérité makasi quand des bomons et quand dengue boyo kaka et natanyo. Excusez-moi katayo et puis il faut que Congolais bandakosa la part de choses entre les leaders, les flatteurs et les aventuriers.
ezala bato mususu bakomi ono omoni makambo songo na zakolo bango parce que tozalaki boete. Dans la vie il faut s'assumer. Dans la vie tango lobaki likambo lukaka ezalaka toujours na tina olobelaki yango. Mais ate lobi tongo etani okomi yo moko pressé ozo banga ozo paniquer te. Je pense que na Congo désormais to baka mibali baza banani mibali zaka ba bata pantalon te pour basi ba ma pe rola tango. Donc mubali azanani na bité que basi ba bato te mais to baka nous avons besoin des hommes et des vrais hommes. Oyo esengeli que lelo yo baza la sima mokonzi mboka pour Congo ke liboso. Voilà, merci bien mon bautu oyo kadia papa Claude Machala, honorable Claude Machala ndenge autu ebisabino lembinga zor mobali ya mbinga, lembinga zor. Boyo kindenge autu ebisabino parce que ya mesani ka koloba vérité et puis yangwana azoloba kaka toujours vérité afingi na mutute aloba kaka vérité. Voilà to komi vraiment presque na suka ya émission na biso vraiment to silisi na émission na biso na pesi bambote nanga ebele vraiment na ba boss tanga na rifin ki sombe na papi keli bambote na bino vraiment ebele nzambe pambola bino ba boss tanga Dani Kasui na bosani yo pete boss live mona mukina bambongo na ebele muto tonga mapango ebele puis mbongo ebele na limité azaka ye moko boss live bambote na yo vraiment ebele Berado Prince des Amours dans la peso bambote ebele vraiment bozaki vraiment ebele ya Rolandanga semeki nanga Eugène et Bertali na peso bambote be na kati ya Paris moi na poto asika mais on sa maramboleka ku bato bakenda poto kala bambote na yo vraiment ebele bambote na bino nyonso bo continuer ko s'abonner puis bo continuer puis ko landa biso na pesi bino bambote papa Claude ko telema pona to clôturer émission na biso to clôturer émission na bité pas clôturer moi au za na moi quelques personnes ya mobamba. Non, so mbote zaka na ba d'abord mes condoléances les plus attristées à tous les cabinets du monde. On dit que tu peux perdre un grand baoba, papa Hirodi Abdoulaye Ndombasi. Vraiment les âmes mingi pona biso ba kabiliste les vrais alors. Et les période de la méditer, ce n'est pas qu'on aimerait remplacer ce grand homme, puisqu'on ne remplace jamais les grands hommes, mais maye leto malobato makanisi o ezaki aye tout le monde andenga ko lendisa yango et puis ko koba na yango. Pour le reste, je nous souhaite bonne chance dans la ndenge ya to réussir alternance Oyo, de réussir passation pacifique au pouvoir. Et je nous conseille que ce n'est qu'ensemble, comme le disait souvent Joseph Kabila Kabange, qu'on pourra reconstruire ce pays. Et au jour d'aujourd'hui, comme il a demandé, rangeons-nous derrière le nouveau chef de l'État, Fachi, de façon à ce que, effectivement, victoire y a lobby, et zala y a Fachi et mon côté, mais zala y a Bisobanso Bana Congo. Voilà, merci vraiment beaucoup bino moronde papa Claude Machala lembinga zo mobali ya mbinga auto loba vraiment na omona ngo déjà na omona ngo vraiment mobali ya mbinga lembinga zo Claude Machala boki bino monde auto loba vraiment to komi na suka ya émission na biso bo continuer ko s'abonner ebele bambote na bino nyonso na bandako bili bozomo na kitoko boy junior mbu na bosanité bambote na yo ebele junior mbu cameraman ya solo wa filma Yesu bili bozomo na baitando eke na bino ezaye vraiment bo continuer ko s'abonner ebele vraiment to komi na suka ciao. Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Le vrai service Salem. Nico Business les meilleurs, oui les meilleurs. Nico Business l'exemple, oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala cité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem, chez Nico Business Car,
tukuna importe miotoka ya kuachana, kisha kunafanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car nauzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba, tuko ku numero 102 Manyema Coin Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ko Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. Le mauvais Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui la motoka? Putain.